Princesse Kakayo, otiki ba musicien, okomi suna bata théâtre. Est-ce que oyoki lisolo la liste? Déjà oyoki lisolo la liste. Liste batianga na maswako te ba changer nga parce que c'est du trop. Ba ninga ba changer bango mibali nga ka depuis okanga mangala maswako. Ke po bozalaka na maswako ba changer osundeni. Yo lemi maswako. Ba tiela nga mobali mususu, mobali bazata ta raïs. Ba tiela Bon, en fait, je ne suis pas hypocrite pour na wangana, to pour na boyaye parce que à ta soit telle émission mon na boyé, ça les fait bien. Tant ba figa yo sa rodeli. Bon, et pas finganga avant eko sanga passe mais là comment trouver en normal. Jangai na fia kisité, na bine bazwa kisité, na bine bokela mutu maladité, na bine bakota nda kwa nganga teni na zaboy. Donc na ngala kisika Yesu Masia. Après un long moment des auditions, voici le moment des quotidiennes. Pour une aventure inoubliable, ils vont profiter de quelques jours avant de rejoindre Malaika House. Les 60 talents de Madjabou Talent posent leurs valises à Zanzibar, sur des magnifiques plages, une vie de rêve, dans un hôtel face à l'océan. Contre toute attente, nos talents feront face à de nombreuses surprises. Désormais, ne manquez pas les quotidiennes de Madjabou Talent à Zanzibar sur YouTube et nos chaînes partenaires. Merci, joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne Moko, Sarato la TV. Vous abonnez, vous avez un contrat dans l'AI, mais vous signez la Barça. Nous avons 10, il y a équipe. Nous avons un Suisse, il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la famille, non, mais dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous. Mbote na balandi nyonso ya Sarato la TV ba vrai nanga ba abonné nanga bana mayele makasi et ba téléspectateurs nanga nyonso o balanda nga partout dans le monde na émission na biso ya Zip Zap ndenge to mesana ko yambela bino ba comédien ba politicien ba musicien ba chroniqueur na ba chroniqueuse et lelo to yo yambela bino la star na bino parce que bo benga nga trop princesse babi princesse pas ça l'année sous l'émission T mais au moins accorder chaîne na biso to yambaye pour que aloba pe a mwana bato atabino moko finga pe leki a mutu aloba pe donc lelo no yambela bino princesse ilou star na bino nazana na plateau awa mais avant ba fungolela bino plateau bomona e je dirais un grand merci à mon équipe technique 15 bassé les ingénieurs namoni Paulin Mukendi mona suka ba Mukendi bon délivre namoni yo babi chroniqueur à solo ya ya mingi na biographie des stars aboya polémique. Je dirais aussi un grand merci à Brenda la blonde na fondation Sarato la maman sec. Un grand merci à toi papa Diego Milito depuis boulot balobi tozongeli ba répétition chez Zolo wana bozala wana chaque mercredi dimanche pour na ba répétition. Donc un grand merci na Tatapo balobi na boss de boss quoi depuis Issa Madjabou Gospel. Un grand merci à toi, un grand merci à Amélia Mweba, la privée de Orlando Domingos. Un grand merci à toi, maman Gina Amatou, mon thème il y a papa Nabiso, Aaron Amatou, le prince de Dubaï. Un grand merci. Na groupe WhatsApp nanga mobimbe soutenir. Nga nabino batuboya ka rapide ko commenter. Surtout sol mbemba mtalibosa ka rotika commentaire na makia la kumba na sele kinkela. Un grand merci à toi, un grand merci
maman Mireille Lufuma, un grand merci à maman Nathalie Moussibou, président Bébé, Sarah Abouel Eliezer Nkanou, Bandeko Nyonso, Edwige Kalala et Pamela Kabeya. Vous êtes tellement ébélé, un grand merci à Bino Montréal, sur le même langage nanga. Je vais inviter nanga bien. Princesse, c'est qui nini? Yongo bino bokomisa nga comédienne na bino tonde ni po ngam tuna yamba bino so vandika na kiti na nga na yambi yo boseki oseki nini? Non, na seki na ka. Bonne santé. Santé bien. Tiano benda ka mwa meshi boye na ngiba monela nga ope bien. Olongwa linette siko te sana dano na charisme ya kistar. Santé bien. Je dis bonjour à tous mes fanatiques. Bonjour à tout le monde. Ma fan tout baningara Illustar, la princesse du trône. Gros bisous à vous. Donc voilà, je suis avec maman Sarah. Vraiment. Et moi la fille comment moi la biso moi mon pas ni bino bo mité à ma bébé comme moi la biso moi mon boy vraiment. C'est la micro na bongisa. Pour le bas bien. Pas tu ba yo kayo bien. Voilà. Merci. Boni Moussala. Ouais, ça va. Moussala ok bien. Ok bien ouais. Ah, mais avant la bande on a une biographie non parce que ah wabiso ya ramba monté. Princesse Baloba qui non. Biographie des stars. Princesse ça va tout côté na biographie. Est-ce que ko yebisa batu ba otala ba fanatique na yo un mot parce que ba yo ka okala. Na chaka ba fanatique nanga merci d'abord pour la confiance. Au pesa merci pour na batutu oyo bazala nanga ba soutenir nga. Parce que ba faux ba cause la mais ba vrai na o bazala ka wana pour nous soutenir yo malgré ma bé malgré nous surtout bon bazala ka wana pour nous soutenir. Je dis merci à tout le monde. Merci à Chani hier ma copine ba c'est-à-dire souvent la côté ba perruque originale bokeka na Instagram. Chani hier nazoliate. Bokeka na Instagram publicité makasi bona Sarato la TV Chani hier nazoliate. Bokeka na Instagram ne bobeti Chani hier bo sala ba commande ba perruque originale tout na on a la taratouana bo sali kaka et puis merci na partenaire nanga Latifa Mundeke so bokepeka na Instagram bobeti Luxieuse Lady Shop so mbolo attendez princesse Alati boé nulle part ailleurs depuis Paris bo sali commande d'amino c'est rapide en fait. Merci beaucoup. Princesse ba sponsor hey pardon yango ba na kaomba boni makambo vie sociale. Ouais, makambo qui est bien, ça me sa grâce, tout ça biso bien. Ouais. Apparemment Mikolo comme moi stable par rapport à internet, ma fille est dosée. Bon, en fait, na comment on trouve en normal avant elle resanga bien, elle resanga pas et puis na lobaki na tika nga monde artistique. Na comme elle va bon na tika parce que moto so finga yo donc yo moko afingo mabe quoi so fingo na haine c'est-à-dire que autant les commentaires on obi amena yebiete comment afinga mabe boy comme si ça na haine na ngai bon et puis na comment trouver en normal. Voilà, félicitations déjà. Ouais, princesse moi na biso vous avez une colonie Muluba. Vrai nom à famille na Isa Kumbo. Ilunga, je salue mon père Jean-Pierre Bintou Ilunga et je salue ma maman Elise Ngalula. Comment est la princesse baboto na combat princesse? Non, vrai nom na Ornella. OK. Ornella Ilunga. Ornella Ilunga donc princesse Eza comment na princesse Eza c'était à 2010 si je me trompe pas et là qui film moi il fallait qu'il te joue en gros fallait te jouer film baponara Rafine baponara Rafine Tumba et puis au ça la jour on Rafine Ayakate. Le groupe Nabiso président V12 et puis papa Damien Dimoneken que je salue, cameraman à maman Olive. Je te salue papa Damien Dimoneken et puis je salue maman Olive Lembe, maman Waro, je te salue. Donc il y a ponengai na rôle wana il a qui rôle moi ya na jouer qui na jouer sirène. Est-ce que papa Damien abaki moi jouer na kombo no ezate a jouer quand la kombo ya princesse des présidents bien princesse pe simba na e. Donc pas Dani mu taper ça au kombo. Pas Dani na président na V12 va passer en princesse. OK. Mais vraiment non c'est Ornella. Ornella. En tout cas merci beaucoup princesse. Tu parles tellement bien que Marambo Toyo Karaba il paraît non na kutiango pa na on te mettre découvrir en kaka ilongo. Princesse moi biographie na yo rapidement si possible uta wapi obanda carrière wapi nini tindaki oso omibuaka na mondi ya ba comédien po lelo ofinga manengo ofinga makawana yebisa biso non nini tindaka osala okota na monde théâtre.
moi en fait a raison à makila parce que depuis nazala moi na mukie na banda koyemba so na oyemba wala maman biso be anga mg 30 je te salue ma sœur chérie MJ a comment na sœur en Christ je te salue ma sœur merci pour ba conseil na yo merci beaucoup ngala koyemba trop maman biso ko be anga MJ mg 30 fona meme pa maman chala mwana et puis na kolinga pe théâtre papa na ngo tabaki o memanga po muyombe gauche wana série wana wana wanga la bitenga lo ke po muyombe gauche tenga pe no kuma kasta nga pe afuna yemba na kuma ko ba musicien biso et puis voilà na ko yemba na église nanga armée céleste moi a capella moi a capella ma sœur en Christ na linga nzembu ya nzembu ya sœur nani nayebi ezanzela nangai komeme kulusu pekolanda yo kasi ngai nasengelo komoko pesa ngai kimia na motema nanga nayebi mikakatano ekozala na nzela nanga pesa ngai kimia nakoma molongi nzambe nanga nzambe ezakakasi yo mama Lydia kelaki ngai namona bikamwa na yo mais na miso ya bato lelo tikana biso soki producteur aye fo nazwa 10% po oyembi donc voilà continue continue oyemba te continue na okobeta wana banda koyemba na église et puis ba pasteur nanga la salle à théâtre et puis na yo lobano il faut na luka groupe mo wena kota di papa biso tolobino il faut qu'on ma musicien parce que nga théâtre vraiment famille nanga ba corda parce que muto ya otikanga la théâtre ta grande sœur nanga bijou ilunga depuis États-Unis je te salue ma sœur ye muta memanga la coupe à président V12 wana kala azui numéro na bango bengi abino naza leki nanga alinga vraiment ko sala théâtre pe yemba kasko monde de musique to lingite mieux vaut akotaka na théâtre grand sœur nanga yemo ka pesinga no bilamba lati singa no bilamba yemo productrice yemo ka otikanga pa président V12 et on a commis kuna tellement naza qui un peu timide nga avant j'étais vraiment timide donc côté bat na misouté na lo baraté na son avant depuis nazaleka bodo bokasalwa sopende na daki bongo et après président V12 era morning alobino à s'adapter na jour ya jour na qui tester nanga baki na sala tester nesi bon il faut grand sœur nanga alongwa parce que so aza longwa na yoka ba mona princesse na biso grand sœur nanga za na yoka soni il faut alongwa la salle na jouer pe président V12 abino o jouer na o pas mal mais avec les temps ba répétition école isolation parce que aux a timide et longwa nango première film nanga ba opesa nanga la joie qui film maman Sissi déjà joie qui ango moment kala na bosani titre ba kotenga na jouer pe et après na jouer Facebook ba pesa na kombo ya princesse wana puis mana RBM en tout cas il sala succès ya on de sala kio ya on de salanga et après chef nanga bel quand au ça faut que je sali a sanga bino princesse producteur moi zakin a luka film ya mulai ya ntoto miki ya pembe a jouer film même boeka to ke non na yo peut-être aux critères wana voilà to kende na ma campagne kuna na mon pe Boss Top Vision que je salue, mon papa, je te salue. Top Vision, Bimisi Banebele, hein. Top Vision, au Koutananga 2013, et on a commis Kuna, on a joué moi c'est Poto, on a joué, film on a récolté, tout non, elle joue bien. Elle a des ressemblances avec ma série. Quand on bien comme ma série, comme ça comme bien ça comme bien ma série que l'on a eu ce souci na de voyage. Et après film on a bossé on a joué qui avec Chic Choc Chèque. Batu bayamba ngai merci beaucoup ya Nicole Bakata et puis merci beaucoup Mama Tumba wala nzonzingi wa premier nzonzingi na la sala ki Chic Choc Chèque nabi ki ba fan ebele batalango fi mane bimise ngai ya Nicole apesinga conseil ya koza ya kaka respect ya Nicole faut préciser kombo na Bakata alobi nanga kolanda batu bako critiquer yo parce que oyesika oyebi nanu penza makoya théâtre ndezala te kolanda te yo saka msana yo ngapena c'est bon ya Gabi pa isinga babi kolanda batu te salaka musana yo et puis respect nzambe ka liboso parce que so yena musala o so za kisite apoza na nzambe voilà ngapena bi merci film nanga yo pesa et puis ba yo senga nga Top Vision pesinga so film mususu na joie ki
princesse, ma femme de nuit. Je jouais en français, ouais. Ok. Et côté peu et cartonné, bah aussi un gars ils joué sur princesse via selfie. Ok. Bah film est belé, bah check un combo nanga. Princesse. Princesse de na yeba na mama vite. Voilà. Aussi même moi les titres étaient banganza. Non. Si vous avez continué dans le groupe. Ouais, dans ça quand la coupe à présent V12, quand il va le bas moi na so akoli, oh luka vie, oh luka mbongo, oh luka stabilité, même na kenda ba répéter mais de loin je parle avec mon président parce qu'il est pas à Londres, na pesi mbote na maman sisi na bana tout donc voilà je suis. Ah donc aux anoka na kata groupe mais Nzonding ne tombera jamais. Nzonding ne tombera jamais parce que ba comme ko solliciter nga, na comme peut ko jouer et puis na couper na ba sœur na ngebele. Na coutine na ba sœur na ngebele Ursule Péchanga je te salue ma sœur chérie Black Light et je dis merci à SB Sila Bekam Pomba Sen, merci beaucoup mes sœurs. En tout cas ba yambenga nga na kini Nzonding mututu ayambenga parce que de nature je suis d'abord respect, je suis bien avec tout le monde et vindi va créer un problème en fait. Je suis bien avec tout le monde et ba yambenga pe. Au sali combien de temps na carrière na obando bandi? Depuis na bandi théâtre en 2009 si je ne me trompe pas, 2009, na une Nzonding de 2013. 2013, Tilelo Saliba, combien d'années? 7 ans. 7 ans. 2013, Nzonding, on dit 2013. 2013, ouais, Nzonding. 7 ans. Ok. Et la difficulté, nous avons dans le monde du théâtre. Bon, la difficulté, c'est parce que Moussa Nabiso. Kala ezaki ofuta baya na biso bako profiter ba cacher ba CD ezote kama mais lelo internet yebika internet ndekendaka donc moi ba difficulté wana eza mais na grâce à nzambe osunga tozanga ta ya kolia te ya komela te et puis to apena bato balingaka biso et puis difficulté mususu oyo ezalaki kaka soki otourne bato nde bafingaka wana nayebaki na oteke ezalabande osalanga un peu bien te mosusu emsunga mo pe na commentaire emsu na répondre ben singa bino ba répondre à te il faut supporter il faut supporter pour voilà c'est ça ouais ok mais ce que soko vandi morobi na sala bien de na sala musalo ba ozo garder ba bon souvenir ni na musana yo ouais ba souvenir bien parce que quand ndi balobaka kala na ko mona na msomoni omoni na moni mamo livre na TV namona maman livre na TV grâce à théâtre et vendre sanga mesa moko na maman mokonzi donc na mela mesa mona maman mokonzi na kota na ndako mokonzi c'est pas donné à tout le monde on est nombreux en fait sur la comédie belé so ba sélectionnant exacté parce que je suis supérieure ya batunios parce que je suis belle on a superstar non et ça ka juste ngolu calcul nzambe kandi balobaka en tout cas ma bien belé na théâtre on a kota nango théâtre écoute la relation a bien écoute ça va place à bien et pesanga m'envoie bien donc monsieur les a privé te ko bomba te de parler somba mituka tout ce qui est tout ce que ça pour moyen de transport et moyen de transport wana le tangeto wana ça l'ingratitude quand même non moyen de transport et puis ma monsieur privé en tout cas merci beaucoup princesse oza tellement maele Ocholoba awa ozaka toujours dans le groupe à président V12 malgré qu'il n'a pas répété mon bengaka mais biso toyebi répétition c'est la mère de la science ce que yo ça rende bon en fait nazwa temps répétition nazwa vraiment temps répétition na roya répétition bosa batu tout au président na koloba au moins princesse ok musika parce que ayebi nini yo sala na vie d'abord il faut yeba nini osala et puis osana objectif na omo so yenora changa tu vas faire rien du tout même à toi simbi 50 000 so osana comment dirais-je osana baloba nini soki so osana vision te osala lelo te olia ngo meli masanga et après sili donc voilà nayaki vraiment na objectif nanga nayaki na vision nanga nayaki nzamba sunganga apesanga on azaki nango posa na réaliser makambo nanga mosusu yangwana je suis là donc déjà na bandeko bokolanda biso biso tozaka wana pona kopanza sango na ndinga malamu ebele bolobaka ke bato bayaka kosala théâtre po babwaka ngunda ya kindumba je pense que bolandi princesse auti oloba na biso clairement yeba famille na ye nde bamema ye batika ye na théâtre alors toyebaka mpe kotombola bato oyo bakosala fierté ya Congo na mosala ya théâtre princesse
awa touti na biographie na yo lelo yo okoma na okosala banzonzinga estce obulaka te ke yo mpo créer mwa mokili na yo ocréer mwa bato na yo mpe mwa mini groupe na yo yo mpo ocréer mwa chaîne YouTube na yo osalaka mpe oyo moko produisaka bafilme na yo te ekomelako te so na bino arrive yango te seki nakosi eza elo moko boye oyo nakosala yango et après donc c'est à dire na comprendre na mokili te bato bazaka lokwa moninga asalaki yo pa fosala lokwa l'autre là en fait nga na vivaka te ke mpo moto asali to moto asombi nga pa mpona sala boye non nga azala bongo te nga etan na nga ekokoka na kosala yango et puis nabulaka groupe te nabulaka groupe te ke nasala groupe non nabulaka ke nasala filme na nga obengisi ka baya na yo nabengisi bango c'est-à-dire soki esengaki batraduire yanga ata na français nateka bacd na nga nazwa mbongo nakota bafilme yanga partout ekota partout baproducteur baya basoutenir nga elo nazala nango ka besoin yango wana po etikali mosusu bagroupe wana napensaka nango te donc projet d'avenir na yo eza ke un jour okoma productrice wana koma productrice na réaliser bafilme ya koteka eno bafilme ke nabengi mwa quelques acteurs soki mpe nzambe osonga mpe biso makasi kobima libana mboka mo baactrice ya mboka tosangani tosali filme moko boye ya bien mpenza nateki nazwi mbongo na nga merci beaucoup princesse wana ezalaki mwa biographie ya princesse tozongai mwa nsima na bandeko bayebi ete tokoti sikoyo na kati mpenza ya potopoto ya émission na biso princesse quelle différence faites-vous entre le film nigérien et le film congolais? Différence eza bon en fait bango baza na gouvernement na bango esoutenir bango biso awa bakipa biso te so na koloba même kotourner na aéroport ezala pasi fo bokota fo bobenga fo bosala donc toza vraiment même na baveni toza limité même na baveni bokoki tournage boye na ndako ya motu boye bokomi boye mokolo ndako nga boyi na ye abengani bino bobimi lisusu donc voilà toza un peu si je peux dire un peu négligent en fait mais banigérien bana bambongo banigérien bako tourner partout bako tourner na bavoiture balix bandako balix donc voilà et puis bango bon en fait nakosa comparaison na biso na bango te parce que bango baza ekolo en fait so eza na message moko okoki kopesa na bandeko oyo baza chargé na monde ya culture et art okoyebisa bango nini regret na bino eza nini to pasi na bino eza nini? Bon bato ebele balobango batela bataka na biso basunga biso ka parce que artiste il faut à vivre na comment dirais-je à vivre na propre effort à musala na par rapport ya ba matolo yango mona bafinga biso bango kutu bango kute bato matolo ba comédien ko senga bon parce que toi nango te ce que le gouvernement a kosunga biso je ne pense pas que tongo bando senga. Est-ce que musala mni a rappelé na moi salaire mo boye pe que toyebi que princesse ndaza boye chaque fin du mois a touchera autant? Non, pas chaque fin du mois. Les bosso ezaki contrat on a fait un top vision et bien que chaque fin du mois on a un salaire nanga mais les lo contrat droit contrat nanga na reta nga za contrat na tourner partout OK ka bo tourner ba futi bino kamba wana mbala moko bo panzani voilà ba combien ba 500 ah besoin bon ouais princesse donc so sali di film pour laisser la kaki $500 500 500 t boyo vandi kimera na kanti 500 lo ba 500 t moi ça vient sur le bon la TV bon tozwa na biso kaka il faut tozwa et puis voilà boni ne sala ke lelo yo ba comédien na ba o ba sala succès na ba o ba ko sala succès te bolelaka so muta kufi ko maka cotisation atike lo côté ezarani bon en fait mutu za na organisation na mutu e bindeni au salaire on a vu heureusement moi 100 francs il faut e bandeni au bomba parce que lobito ebité yango monara e komi basunga basala bo yango bino bozana bambongo te me bosala ka ba anniversaire bosala ka ba tapage oui parce que bato musu ba bato tapage bato musu ye tapage na lingaka fu ba filmer ngoleka na YouTube ba mona ye et puis voilà et puis natonga problème o yeli so à leli et là on le baka ke tozala to bomba rata moi 100 francs et reçu moi 200 francs bombi 100 francs na parce que lobby eza ensemble. Est-ce que kokota na on a monde à théâtre ozomona moi changement na théâtre kalana ya lelo? Bon moi changement ezali mais financièrement ya kala c'est plus mieux. Ah bon? Ouais, c'est plus mieux que les locaux. Bon, parce que Moussala parce que Tiko Kosako,
ya kala bakwedi bazala na mituka te yo yeka lobi a ozwi mutuka eza yango elo te mais eza mpe eloko te mais eza moyen de transport ke star atelemaka na arret bosiko nde nayebi soki epa kwedi azalaki na mbongo osomba mutuka te moto mosusu mosusu yebuli nde eza mutuka te moto mosusu ye reveni makambo mosusu mosusu atonga na ye mpe oyeba wapi mosusu atonga nde leki nkole oyeba te donc vie ezaka mutuka te biso ni na Congo so bamoni mutu na mutuka te ata bamapangu so tozongi na kala wana bamama Chako bakufi mama Chako aza ancien de sayo asali makambo ebele que son âme repose en paix elle a rien laissé bon je sais pas mais lelo au moins mutu moko akoya neka alobi a mutu na mutu na chance na ye mère ba mama Olive pe mama ni mama motema malamu bapesa bino na bamapa ye pozwa ya ezaka na commune etana commune nga comédienne na princesse Nzambe ya ezawa bon en fait mutu na mutu ana chance na ye mutu na mutu ana chance na kana lobaki mutu muso akoyaka théâtre lobi Nzamba pamboli bino okasi okoya simbikisi non Nzamba pamboli parce que ape na makila wana te en tout cas nga vraiment je veux dire merci à maman Olive Nzamba bakisele ya trop mama ni Maman Waro, maman de moi, je t'aime beaucoup, maman de moi, maman Olive Lembe Kabila, moté maman Lamouye, na sambe la pona, makasi apesi biso valeur, akoma osunga biso, donc tozanga abi provision na ndako te. Yo pozaka na carte ozwaka na chaque fin du mois. OK. Carte ya. Kasi ozwaka chaque fin du mois ka yango na lobi yo po lobiti. Fin du mois yambo nazo mbongo chaque fin du mois. Kasi te yango lobi abosanga ka provision te. Tozanga provision te mais rapesa biso. Ma rapesa biso donc tokendaka en tout cas. Merci beaucoup maman. Talaka so bato ba occupé binoté maman akipane biso. Abenga biso donc voilà. Merci beaucoup maman. Maman Sifa. Nabi etam ba figa yo sa rodeli. Bon et pas finganga avant eko sanga passe mais lolo comment trouver en normal. Fia bakisi. Fia kisi, fia choko et puis bina mukolo na kosa âge. Pesa biso pe non âge na on. Zé non va to kota na maraba choko. Je 27 ans. Non choko kanisa. Non choko kisango je 27 ans d'âge. Dans la botama le 24 août na mon 1994. Otika mwana biso 27 ans jour na âge na eko botika mutema mabe. Fia choko. Ouais, oui. Et ça ronde. Bien na linga choko. Na linga choko. Makasi. Ya kiba na atterrissage. Ekwe pas bon, ekwe pas na pas na ngamoko ouais. Au signé. Ekwe ekwe pas na ngamoko. Fia kisi. Ouais, c'est un problème te. Na ibsara bino. Princesse azarade na kisi. O moni ngana lingana nga ba hypocrite te. Nga linga mutata na éclair boiseau répondre na ezale. Parce que lelo koma obotama la pembe na moko choko. Asala boye nini na ebité parce que nga na muluba. Famille nga tout ba pembe grand sœur na odembe la kaba grand sœur na te nga na mama muluba wana za muluba 100% ta za muindu lokangolo nga vraiment bena kwetu nga na bena kwetu donc ça dit que maman nga na pembe grand sœur nga za na États-Unis bijou longa ya wa mundele OK on avant na grand sœur nga Anita ilunga maman Océane na Brian il pas za pembe nga kutu na pembe te OK ils en ont wana pembe mais au lieu de mafuta moi et ça le cas moi bien parce que toi bato TV toi bato na miso bato fo tena weza bien c'est tout. Princesse au vanda yo mo to vanda na vanda pas biso chez les parents la sœur na la vanda pas sœur na yo ça le système te aux mois Palestine na yo te non je suis à l'aise na à l'aise des pas sœur na na zwanda pourquoi te par rapport à level ka te balinga kokota na level te mais yo sokoti level ba boya pourquoi te balinga te baloba na olongwa et pas wa parents jour no bala ou bien voyage que tu as OK ozonga no kaka jour no bala et puis na longwa proposant ça déjà to fiancé déjà na ça copain na bozana na kati ya copain no bokomi ata fiancé te proposant pe nante boza bobandi na ki copain copain na copine ouais toza toki mambangu te eza sirete toza toki mambangu te oui eza longo so da sirete bobandi na copain kala na yo zaka na copain nga zaka na copain je suis heureuse avec lui oui na ki copain kaka oui je suis pas pressée elle koma beau et puis mambo si pesa mbote kasi na pesi mbote mon homme te mon chéri toi-même tu le sais ba tu le sais wana bazotala bazo côté azolo ba ezanga
Écoutez, qu'on a. Non, nga makambo wana te ya mibali plusieurs mibali. Non, yo déjà. Mais na kotanga komoni na te. Obomi mabala bato ebele na poto. Est-ce que oyebi? Nga vanda na poto te, nga vanda na biso. Mais mibali ya bato balingaka yo batalaka yo so batali yo kabo. Hey princesse, princesse. Obomi mabala bato hein. Est-ce que vous êtes consciente? Tu as des épreuves? Ouais, vous êtes consciente. Ah bon? Bato bazoleya na kombo na yo. Ebele so mona bafinga ka eza plus mingi basi ya poto basala ba faux compte. Bon, so bafingi nga bana ba faux compte, bafinga na bango parce que nga vanda na poto te, na yokota ndako ni libala ndeni pona zo mobali na ebuna temisi na kiti na kena donc c'est impossible. Et puis na la numéro na nga, je ne pense pas que numéro na nga, je ne pense pas que na affiche ngo na ba chaîne YouTube nyo surtout bat bazoro parce que numéro na nga il y a d'abord on a 2 téléphones donc bébé Ostar on a 2 téléphones. Pour ba numéro na so batindeli nga ka 200 € a na pesi. So pesi numéro na nga wina yamba sikoyo. Na yamba pe na solo là. C'est ça. Na yamba pe na solo donc voilà, je suis pas naza fimote na na kota na vie bat pour retroubler non. Naza éducatrice à masse to pesa kimia na ba foyer, beaucoup en a ba problème, to pesi bino moi kimia et puis donc voilà. Nga bo mama bala batuté et puis naza pe na pototé, c'est impossible na bo malibala. Parlons un peu de princesse Nanikambo et Utaï Koningisa vraiment réseaux sociaux penza makasi et ngana sepela ina acte salaki tant makambo nginda ka bagarda toujours silence parce que muto azara na réseau za muto ya rolobate eza pe na muto avandi kimi amoni ke likambango eza nango importante à garder na eka silence. Princesse lobana chiluba mukena afana loba pepe sa inspiration. Tu vas dans le bateau soit na yo, tu peux pas faire un. T'es gars là, tu louba t'es. Loba s'exprimer quand attends quel a tu louba comme ça la côte solo quoi en bas. Bana beto mu kasai, vous dites bimpa. Ah bimpa, ok. Princesse. Il paraît. Tout ça il paraît parce qu'ils a qui il paraît. Et on nous a pas vraiment donné de preuves. Moi aussi j'ai reçu des appels pour ça. Mais bah preuve palpable tout le monde qui a monté. Princesse, est-ce que koki ko yebisa ba fanatique na yo ba rotala yo? Bien sûr, olobi na biso lelo ki oza na copain na yo, tu es heureuse avec lui. Et eza makambo le kanaki na réseaux sociaux. Toko sa l'émission c'est émission te sans que tout nango. Relation nini ozalaka nango na ndeko na biso artiste et musicien Nicodème? Mon frère. Princesse. Eh, likamba ba frère na ba sœur na maman nini nzambe na nga na papa nini. Bon, en fait, je ne suis pas hypocrite pour na wangana, to pour na boyaye parce que à ta soit telle émission mon na boyé, ça les fait bien, d'accord? Parce que je parle bien avec quelques musiciens autosolana bango. Et c'est que quand tu es artiste et comédien, il faut éviter les musiciens. C'est bien la mino ba star to kutanaka si s'agit per opesa na mbote, to pesa na mbote. Quand ni baloba mokile ngomo na 2 personnes bazate. Moi c'est na mbadi so bazali, c'est que kaka babima kana ye, c'est que yekutu boye boye. Donc voilà, c'est mon frère na ebi kala et puis azam moko apesa ngai. Je m'excuse apesa nga force que Tchamutu et Simba. Tchamutu, la théâtre, ça, oui. Elle a bandit carrière en 2009, j'étais en 2008. On n'a pas fait. Ah bon? Oui, on a côté bani Kala. Ok. Kala vraiment, il me suspecte mon open à moto. Yo penza ko kwea, tala star au penza. Il y a na qui n'a ni te, zana ko tiko la côte na voiture na tikinga tina émission, to tikinga la tournage. Ngana ki na nga ya KIP. Non, na ke monsieur na Mirador TV moi to kutani na moto wana pas faire wana yo okokweya yo mama comme ça moto na tuta donc vraiment aza ndeko moko en tout cas je vais dire merci à Nicodème, gros bisous là où tu es, donc voilà c'est mon frère à moi. Baxi sou gros bisous. Sur internet et Paula Baxi gros bisous. Ouais, gros bisous d'ambote non on est na kopesa pe mère Sarah to na peso bisous. Mais quand on a princesse Boepena Paula, la princesse a barra maramute. Elles vont répondre. Je ne suis pas hypocrite. Tu es banane émission. Tu es banane émission à fin Tumba. Quand on a bien 2018. Et il y a 2008. Kala pendant la route moi na mukie dans la terre. Tu écoutes une émission de. Non, tu écoutes une émission. Abisa Rafine, Obina Sepela la fille Oyo. T'as la mise princesse, n'ezo kosanga.
Pole tala miso ya princesse ndenge ezokosanga elati basile ezokosanga penze donc te tobi na lelo toyebi ke Nicodème Mabala na kala wana ka yaya kaka wana bozala ka yaya zela nanu te ata mpo na kistara lelo te oza mwasi kitoko mwana kitoko te mobali no de aza mobali no te eza ba histoire passée eza makambo esalaki pasi te oza star wana kuta boya yango te parce que oza star wana eza automatique donc vouloir ou pas bakolatisa wana makambo lokuta na makambo solo ye alingako agarde ka confiance oyo apesaka yo parce que kozala star eza lipa na nguba te tomona yango bastar ya minene bazozala sali na makambo lokuta kutu donc c'est un peu ça yango nazoloba na ata à l'époque moi les solo alaka te oyo ke lelo oyebani mpe na bamisi ebele pourquoi ka Nicodème non nga kutu basérie mo balobeki na bima na Goga nga kuna yebi na nga pe ka bongo basérie moko siko na obima na combien de personnes oza na héritier oza na Nicodème baza pa orchestre mo siko yo na lobi siko na obima na combien de personnes omote ke d'autre part babebisa ba réputation bato parce que réputation basomba yango te yo bobebisa réputation mutu bozana ba comment dirais-je ba preuve te bozo affirmer donc bo confirmer te mais bo affirmer directement d'accord ngai Goga ya Tembe je te salue mon frère ngai na yeba pour na sœur nanga il parlait très bien il parlait très bien avec ma sœur bako sola très bien non a poto tes sœurs nanga kin bako sola bien une fois jour tu na ba stand kala vraiment nde to grand sœur nanga mema ngai pa na ye to vanda pe abisinga princesse jour ba théâtre ba V12 mutu nanga to sola pe pour me princesse ba Beaufort ko ngai na se ke simelo makide simma na ngo to sola na biso pe et puis te okutana ye na copine pas copine nanga Niki ngasi ya triple N je te salue ma copine ya za mutu trop ya Goga to kenana Niki et puis Niki ba sola pe na Goga bien to kenda to kenana ndaku na ye to vandi atini ba subenga ba Beaufort to seka na biso kuta singa bi yo kunde ba publier boye na ndo seka nango koti ba tio victime na makambo na ngai na seka na nga pe kaka puis c'est tout c'est mon frère et tout le monde na biso tout le monde na côté em so to kutani kaka ya na choqué na ngai to si na ngoka bongo so na biso ke na mona na pas tambulo na mona so hérité te to mona ne ka jour na studio et to enregistrer nzembu ya défunt Pululu ok tanga kufaki ok to kutani na studio esinga princesse kota to koti to vandi ngai ya mayo to vandi na biso ya ko enregistrer ya sisi biso to koti akabelinga pe mbongo na nga akabelinga $50 ya kabane akabayanga akabelinga et puis akei depuis kuta kenda wana donc namona ekala namona vraiment kala ouais ok siko tango yokaki ba propos ndenge wana etambole internet mobimba ba émission princesse abomi libala Nicodème na mwasi na ye na États-Unis ça ki ondelo na za États-Unis mwasi na ye ok je sais pas yo bwakeli mutu kutu malade ozoyeba te na bwaki malade ndeni princesse so babwaki maladi ekenda petit poto koma nango kokende yaya ekoma kokende mwasi Nicodème na Canada États-Unis a voyagé na bana je crois Canada ou États-Unis je sais pas tango yo yokaki yango esalaki oyo edérangeaki yo te ouais edérange nga parce que eza komona ngo mutu ebebaki donc il dérangeait nga na makambo boye mensonge na yebi mutu na makolo te je connais pas bakombo batangi tout na yebi yango te et puis maladie ekomi ndenge nini nga na kena nga ba tournage na tikalo okena nga place ba na yebi ku place baboka maladie te siko aboki maladie abomi libala na tikalo kokama libala ngo na kena na poto kozo mobala ngo na kiti na telemisie et puis ka nga moko wana na kesu na boki mutu maladie attends tolanda ba émission na boki na mutu maladie comment na boki mutu maladie comment est-ce que bo vérifier que mon mutu wana zaki na maladie point d'interrogation je ne pense pas qu'elle ait maladie donc voilà et ça na moi si wana penenga asala a check ba voice na réseaux sociaux à côté c'est archi faux mutu musunda zana ta pour ça pour abebisa réputation princesse abebisa kaka ye donc le quoi ya ye beba ye pa linka abebisa réputation nanga mais dit bon e beba nango pété réputation nanga beba te au contraire bato bayebisanga no kolanda te eza TV et puis voilà osola ina Nico osola Nico par tant makambo wana ezonginda ke obenga ye grand frère tala boye pourquoi komi boye non si lelo pe bosola pe
c'est que otika na moi kanda quelque part. Non, ça fait longtemps na mona ça fait longtemps et puis na makambo na ba YouTube, ba lobela marambuana et puis na qui surpris en fait. Bon, en fait, na trouvé qu'il est normal parce que je suis princesse, et on m'a dit que c'est comme princesse obeta liso na ye po asa so pende nini mais ni balobaka ya nzamba za nzamba. Vous appelez na mbanda le roi princesse boy. Ya nzamba za nzamba biso to ba longi. Donc c'est-à-dire que ata OK super ata so pour sali ndenge ni liko nango. Princesse wa mon lobby, tala ningo mati liko nango. Mo ningo mati. Eh, liko nango simi na opete ouais. Scénario ezaki na mabe, ba acteur ba jouer mabe et puis nyos tout ba PC wana. Je ne pense pas qu'il est à la chaîne non, je ne pense au lingango parce que et au tala maté za peine ba vivre. Princesse Kakayo, otiki ba musicien, au commission na bata théâtre. Est-ce que oyoki li sur la liste? Déjà qui sur la liste. Liste ba tianga na masuwa côté ba changer nga parce que c'est du trop. Ba ninga ba changer ba ngomi balinga ka depuis okanga mangala masuwa ko. Kay po bozalaka na masuwa ba changer osundeni. Yo lemi masuwa ko. Ba tianga mobali mususu, mobali bazata ta raïs. Ba tianga ngata raïs to ba tianga ngata na. Non raïs. Attends, t'as un problème, t'as un mobali. Ba tianga na ba parce que masuwa ko c'est ça, masuwa ko so ko melinga za ka balien. Atinda balien parce que abaki a sélectionner kamba mo ka tini mo ka lien mo yé. So ko meloka mama boni aux un tournage et pas na otina na adresse to kuta na place bosili. Donc mobali abatu en tout cas abima victime ya yangai atikalo esangata je t'aime te atikalo esangata ke alu langata o princesse na linga yo boy. T'es na théâtre. Moi je suis fière de moi. Je suis vraiment fière de moi. Babi olingi ete yokana. Ah princesse tikana boy batu ba osepela te ba mono ko. Et moi je parle de je suis fière de moi na ndenge nini ke na naza comment dirais-je naza fille non je peux dire parmi ba filles ba bimata na comédien moté yango na ndimi yote moté na ndimi nazo ndimati parce que na musala ata preuve ezate mais nazo ndima quand même la musala mais sikoyo ata muta loba no je t'aime te princesse te babi oli ah muta dérangeanga kasi oui ba dérangeanga ba dérangeanga menga moko moni bato bazala ki obima na comédien to balinga ni c'est que ye monde accepter ye moko ndalingi parce que mobali ndazana alingane ka déranger kaka kita yo moko de dire non ou oui donc princesse ndazana ya musala na ya tamambo bolingo te na ya musala na nga parce que na biki na musala so bo sangisi na bolingo ko taka buzoba donc mieux vaut na ina se musala na nga quand je vais finir na zui baba bilo na nga na zongi ndako c'est tout et puis respect za balinga ko nyasa moka esimba te esimba te o ataka nga kanda mafu parce que osaka na posa nga peut-être na film na na choix te ochangaka ba problème wana nyonso ya maswaku ya ndeko na biso Nicodème créer la problème te na relation amoureuse na yo. En fait je veux dire félicitations d'abord à mon homme parce que c'est un homme fort, c'est un homme mon nom ezanga kombo Zoé kaka. En tout cas je dis merci à mon amour mobali nanga en tout cas lettre alboso comment il va mibali avec mibali nyonso so ba lokwa ye en tout cas yo ba lo ba star foza mobali oyo aza bannière solide mobali oyo comprendre yo mobali oyo d'ailleurs za la kaka c'est des conneries lettre ya kombo mobali no liboso ezani non je suis pas passé à la télé pour natanga kombo na ye princesse mobali nanga parce que abalinga te comment on ko annoncer ko annoncer te bon net yanga e banana de yo babala yo maman ya yo banana ni yo babala yo légalement c'est pareil avec mon nom nga muta copte nga na muta copte ya pichu inunu ya pichu inunu mon partenaire ya pichu bato ba pistona kai inunu ya Paul Mwamba ya Paul Mwamba papa social thank you pour tout en fait. Kozana bayelo ka baye Paul Mwamba papa social c'est pas donné à tout le monde. Laurette Ibumbu na Turquie ba na Turquie donc bientôt makola na nzela ba copine nanga ba ozela avec force Daniela Kabuya nani lipasa nanga Naomi Barcelone Naomi aketiki yo peto yo ki de annoncer bokomi ka bon te to komi ka bo te si soki ke seli na beta nanga tour pourquoi pas na beta to na ko faire reposer mutu nanga ezwa pe kimia na penser ni na kosa lobby parce que je suis une fille et puis ils ont théâtre traité na penser parce que avenir à bananga et voilà au bota non plus tard dans les avenirs non bientôt na futur non bientôt soko wakuko tanga ta lettre te otanga tate ata non le quoi awa ekolo oh non non ekolo
kasi ekolo boso ekolo nde biso to détecter te awa ba miyibi bazalaka soko lobi ata aba okele koluka te loko anga ta na tangi nanga kombo ata ba yibi na bango mais je ne pense pas que bo yiba comme bali nanga ti ba yiba ka je ne pense pas parce que po kanga musika alinga chef d'œuvre po kanga déjà musika sikoyo abenga nga chef d'œuvre kasi po kanga musika te mwana mama oui na kanga ye mwambila na lobibo ngana yebi ko kanga ye na lobibo ekolo aza ekolo te yaza muta théâtre te na yo annoncer ekolo ne pourquoi aza comédien te asala théâtre te yebi ko mambo wana te yebi ko mambo tout so atinenga ka lien ça c'est quoi soko lobi ekolo mbamo batu ba détecter non a comédien te papa ne ekolo no babo opesa alinga kuté alinga pété alinga na banga te princesse secret travail nous ani secret travail n'a plus répétition parce que répétition na répétition na ndako kana kinda te mais na répétition na ndako parce que na zo répétition ya ba répétition neti ba princesse bo chaka chaka bango na banzonzi ya la la kanai na répéta trop et puis na zo répétition liboso miroir na na sala expression faciale ya mona siliki ya mona sali ya mona sali bo mona sali bo ya mona sali mo physique wana miroir ngiri te ba pia kao te miroir asali de bana nga ouais OK na sali de confusion oh ngengeni eza commune ekiza nozoke na ngingiti tenga sema na armée céleste na Delvaux baloba komi na Delvaux mama na bakosaki nga te omoni bakosaki nga te balobi na nga princesse akimi ngiringiri akomi mikolo na Delvaux ouais na koma Delvaux ils a confirmé hein oui Delvaux armée céleste je salue mon pasteur papa ici mais nga kina ngiringiri te ngiringiri zani kiteletela wana osaka ya baexpression na ndako nanga na ndako na biso eza oyo ngingiri te nga kina ngingiri te nazana na ba difficulté okanga ba commune nga za bon nga na yeba ba commune ebele pona ba tournage moi to kutana na Kasavu place boy o asosa na yebi kuta sosa te na bando expliquer côté nini o côté no na yeba na ba nini te ba place te yo mo na commune nga botem na ma campagne na limité depuis 2009 Pena stu bokomi ka ma campagne tenga kola vraiment na nguma na lupango ya tata mwasi nanga donc grand sœur papa nanga papa biso alaki muto ba diamo mona ke batiki na bango bana kuna bopa ya eza bana ka kuna grand sœur nanga za limité limité ayo vani mingi limité ngenge ozaka noka ko ke prière te na prière na ngenge te na tikalo vana na tikalo prière na ngenge te mais oyebi quand même ba collègue na ba prière kuna na yebi franchement makambo ya bato nde en fait nayeba vraiment te je sais pas mutu na mutu na makambo osala soki bango baponi ngiringiri nga aponi armée céleste donc ça n'engage que bango nde baokumbela makambo na bango sikoyo secret succès na ezali wana succès point parce que nana succès bafia théâtre parce que nana succès parce que naza nabomami epa oyo aleki bakombo nyonso tout na boma yepa mutu aza pression koleka bato tu mutu apesa bato mbongo mena ndenge ka lobi ya princesse ouais na ya malobi ka lobi ya bandoleka bato pwani non nga leki bato te oleki bato ebele koma na banzondi princesse azanga te yango wana baloba ba princesse ya yaka achaka bato elamba noir batie drap noir ata bayebi ke rôle wana yo mutu esimba faut babenga kaka muke princesse non en fait je joue très bien na pesa le meilleur nanga après ça vraiment le meilleur nanga ce que moni ba rôle ezalaka faut jouer nga bima na muto loyenge na joie trop loyenge na ma fimo la joie na bima la ki loyenge na ma sexy fimo boy ndiko zalaka yango la ti sexy mobali pa dinga yebo la ti supeka sexy robo ezango Cercy penza c'est que bazo y rôle kan comment c'est quand la comité mabokela donc basika rôle na yene ngazaleli bacheli yango na scène ngazana ngabongo te ngazana ngabongo te ngaza bon bo bayebi nako 70 komikumisa te na TV bo bayebi nga de vrai ba copine nga je tout mettre la patronne mon naka moi ça c'est l'anniversaire c'est pas donné nani je tout mettre la patronne yem ta sala que anniversaire ouais anniversaire surprise a bien ba mais il paraît à zaper na liste hein liste année liste ba lesbienne to ça ba liste bébé bokomi soula ni elongo banani yo zo ba liste mwana aza branché te mawen azo ba liste te Paulin
pesa nga liste mère liste nini yango toza na deux listes yoka na expliquer peut-être toza branché te toza na liste ya ba fille oyo babimaka bango na bacomédien à part ozolanda te bafille neti yo na maswaku boza na kati ya liste ya bafille oyo babimaka na mibala ya bacomédien liste mosusu eza balesbienne entre bino basi na basi liste mosusu toza nango ya bapeye na liste ya liwa oza branché te naoki oma oza branché te na liste ya balesbienne bato babimi ebele bato basilika princesse tika kaka en fait te nawangana te parce que non le baka vérité rien que la vérité je suis pas lesbienne en fait les sous moi na ko sango jamais de la vie bo benga la bino bo benga ngata ndumba bo finga la bino nga ba benga ngata ndumba parce que lesbienne bo benga ngata ndumba mais lesbienne te les sous moi nzamba limbisa ngo te parce que nzamba sali yo mwasi pona mobali siko yo otika mobali nga fo ba benga nga ndumba na ndimba benga nga ndumba ke ba benga ngai lesbienne parce que na bali te atana lobi ke na ndumba te ba ko ndima ngate donc mieux vaut ba benga nga ndé ba balingi wana mais naza lesbienne jamais de la vie na monde à théâtre qui lesbienne quand des amakasi bongo yo jamais na tikalo yo kango yo ngebu boye ba otalo kabo na tikalo yo kango te puis moto tikalo proposer nga mais quand même yebi que lesbienne eza kuna bon na ebité bon lokuta bon on a habité yo mon 7e avanda awa tangela biso liste ba lesbienne nyonso o abimana bango ya ba comédienne yo yeba tende tenga na habité bonga na ya 7e mutna mutana mramune siko komona ya 7 nenga ndima ki lesbienne na a dévoiler na ba lesbienne mususu tangela ba lesbienne mususu oh oui na émission na nga na kiti oyo vali bon je sais pas conseil ko pesa tant que yaya aya ba pesa ki conseil bote yemuku ayi mambo sala moi mambo ça mutu mususu mona oloba boyo sala problème et ça problème nga polémique la liste ba lesbienne ba kotisa ki yo ba kotisa jamais de la vie aida pazali bon monde ngo to ya eza mambo ebele a photo supporter nga vraiment pour muta benga lesbienne je sais pas na habité parce que je suis amoureuse de mon homme. Je suis vraiment amoureuse. Je suis amoureuse. Donc, bato basonanga na ba WhatsApp ba yebi ke princesse akokufa pona borna. Ouais. Lesbienne dégueulasse, je peux pas. Ouais. Parce que Mike la duchesse, ali kaka et pas Frank c'était Mike. Alobi liwo ekoti makasi na ba comédien na monde na biso parce que ma belle qui to komi le quoi Sodome et Gomorrhe. Ouais, tous en a ba PD, tous en a ba lesbienne. Bon en fait mère entre nous ngala ngalo bakabe monde nyonso to mambo ezanga te monde nyonso to ata ba musicien ata partout ata la ba bureau mambo ane komi partout aka ba comédien te puis liwa ndezana liwa ezalaka kaka liwa existe c'est-à-dire quand toza boy to kufa ata ngai naza boy na mibwaki boy na kufa na nga to ba lekinzena na se na moyo to ko kale liwa te ezate ke so mutu akufi kaka seki balie ye na monde ya théâtre non totala pe ba famille to uti totala pa environnement totala pe lobi na salaki nini olezaka mutu mo we lobi et après donc mam na biso to uta nango par-ci par-là tout ko bwaki nango kaka théâtre le ko esali boy ba bwaki lo eloko boy théâtre non yo mo kota no vi no bando sala kala o comprendre parce que théâtre to sangani trop mutu mususu autneka boya ye théâtre parce que je suis belge je la pembe atiena etchoko etosi parce que boya ye asali théâtre au monde babiso to souffre peut-être makolo transport pour to beti pe makolo zongi pe makolo ka pona théâtre pona mpoda ki objectif mo olingi o attendre ngo donc c'est-à-dire que botika ko mélanger tout le monde juste toi bongote so mutu da nduma na ye so mutu lesbienne na ye et puis eza ça dépend de l'éducation nga vraiment na koli na famille mo boye o mama na nga zakama chaque 16 heures alatisi bino boke église na yimba non église so côté donc nga ma ba vie mso se robima na bima on a retard ngape na bima ngo vraiment na retard et puis nazalaka na ba copine nanga bazalaka plus âgé que moi yango kenda no boîte papa mba na so comprendre yo penza bébé na bisolo ba na kenda boîte pamba na so comprendre les là je te comprends maman bango ba so comprendre yo te exacte kenda boîte pamba c'est s'agit na ba copine na ba ye a ebele awa
bon asilikaka oui so na bien asilikate akosi parce que mobali nyonso to alinga mwasi avant na ndako reste à la maison tu sors trop otambola trop pourquoi donc voilà msu na benge na bino avec mes copines na umia na ngate c'est tout donc c'est ça bon bolinga kocha batu te na même ligne ozo appelle salaire à malonga te osoma mutu kwa mbongo zo api oh mais naza kamunanga parti kamunanga mo privé naza bafani nanga o bakabelanga naza bato ebele o basunganga pour nosoma mutu keza yango eloko te et puis bakabela biso bambongo pas mère donc nayebeka olala wana princesse oloba nini na bafani na o balinga ko mingi baotala obalaka yebisa mpe biso toyeba obota mpe ka bon kobala eza nango pressé te eza pressé te obandi okota 30 aleki nanga eza problème te ouais eza problème te mais na obala nanga na obota nanga mingi bomona wana babala wana so olande mamu na bango bazala bango resté bazala bango resté donc kobala eza te ke non même pas eza te ke so babali yo nde oza heureuse non te wana mbwakele pane obwakeli nani na bwakeli mutu te na oloba na opesa juste conseil diane nani oyo te obala diane nani kamwanga nombokela nde ni siko likamni yo ke ka bato bazala te na lobi obwakeli nga te na bwakeli yo te ozomona mwana omoni bato mosusu mabala mosusu babala na baza pe bien na bakouple na bango misusu pe ozolanda bolandaka bastatique te bolandaka bafacebook te wana bastory batiaka wana ya plein de réalité oyo toyebi te donc yo olingi na kota ekokota mpe mobi nzambe faki na vana na kiseliba nanga mais kitoko ya mwasi fierité ya mwasi asingaka ndako ya libala donc en tout cas je suis pas pressée nzambe asunganga nzambe asunga père soki eza yende mutu nzambe tokozala ne ntina baloba neti na lilita merci mpona linga ye mpe musapi yo ndimi nga na ndimi te musapi yo ndimi nga na ndimi te musapi yo ndimi kana kikopine na biso na kikopine je suis vraiment très heureuse ouais donc message mo mpona bato balingako bafani nanga bolinganga toujours bafani tu balingaka illustar na bango la princesse du trône bao nyonso to na lese bango en tout cas bolimbisanga monoko ebetaka libaku question mère nga ba réponse nanga donc voilà il fallait kana loba senga kana loba parce que il faut loba kaka so senga loba faut loba en tout cas je dis merci à mes partenaires officiels il y a Paul Momba papa social Pichu Inounou depuis Belgique je te salue Guilherme Melonga depuis Suède je te salue Chanière Jenny Mundeke Chanière gros bisous à toi et je vais dire merci à Latifa Mundeke Luxieuse Lady Shop Baotubana pour ça balata loko angai nulle part ailleurs merci à boss Johnny Nzala 96 ans depuis Paris et puis je dis gros bisous à ambassadeur Mwamba depuis Paris gros bisous à Mamie Massamba gros bisous à Maman Doda Mopingo depuis Londres je tout mets à la patrona gros bisous à toi et puis ouais copine Masalengai surprise et na pesi merci merci Nana Nissus merci na Juliana Alidor, gros bisous à toi. Et je dis merci à ma copine Angie Kaye, la Canadienne depuis Canada. Taylor Lamechola, gros bisous à toi ma copine. Je dis merci à Sariana. Mais c'est basé belé to là. Sariana mais moi sur en États-Unis n'a pas 2 milliards, 3 000 c'est pas donné à tout le monde. Merci beaucoup. Merci d'autres bota moi na biso ki to kwa zwinga dans pembe yanga nyospi yanga. Gros bisous ngabi. Te fala ko baksa pembe ya choko. Azibemba Choko, ya Maman Leki. Voilà. Azibemba Choko. En tout cas, merci beaucoup. C'est un réel plaisir vraiment pour moi. Yambayo. Merci Naoningo respecter vraiment le principe Nabiso. Malgré Bando Banga, mais mon lobby. Na banga kité. Nga ekokananga polémique té. Voilà, on se défendre très très bien. C'était important deux fois. Il y a un babio, monsieur qui est kotika eleka. Eleki oui, moto koufi. Et après, quand même, il faut éclaircir les fanatiques. Batika la canne et l'eau quoi na te parce que exact et là on le voit fan nanga tout nyos to les cas na réseaux sociaux wana c'est vraiment eza lokuta vraiment les bajijanga na afia kisité na binde bazwa kisité na binde bokela mutu maladité na binde bakota nda kwa nganga te ni na zabu donc na ngala kisika Yesu Masia wakela biso akela ngana yo talanga et puis apesanga succès on azana ngo no maintenir et puis voilà c'est ça et puis nazwa nanga mibala batute donc voilà. Merci beaucoup, princesse. Merci beaucoup,
to pesa au revoir. Ouais, au revoir. Et puis, boti kaka balazon dit quand des bolo balazon dit je suis pas lesbienne parce que ma moussou bolo oyo et boté la biso c'est si là qui et boté la princesse c'est boté la biso pas problème donc voilà yo zongira wa ya maswa ko zongite ya Nicodème ozonga na ki lesbienne et boté la biso mobali ni na ko linga mo sina ba TV batuna ki mo bongo msusu omoni amutu le quoi maswa ko ayoka trop aibike ce sont des conneries et après comme chez moi doute pourquoi bato mususu ba pesa ba mibali yo kaka maswa kuna tuni otango po anini wapi nini ça ko pas so regretter nini na vie ko regretter na monde na biso ko na musala na yo na vie na o normal ba mauvais souvenir o regrettera deux fois so vando tangisipe ma miso bon na monde na biso kaka ya te ya ata o regretter nini ba ko sena li kamo boy sala nga vraiment bien te puis kambangoni c'est date de longtemps balinga tina loba na regrette na be pourquoi na ya théâtre non même pas balobani na nga balobani na nga ba yo kate kasi kai yebisa ngo be linga olobela ngo suite na lobano après émission après couper après couper OK mais maswa kuta unayambaki alobaki ba mauvais souvenir na e ezande ba kosela makambu na relation na bino mbale bomela makambu bele ouais bomela makambu bele ouais bomela vraiment makambu bele yo zaki quand même chance yo makambu bebarité non makambu ba papa qui ne comprend ouais comprenez na e donc papa to zelo ko baila biso mwana biso aza tellement motane il faut ku soko umisi makambu sala keba donc yako djela biso ye obala e po biso peto zo akimia to liambo. Au revoir, à la prochaine émission. Ciao. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet.